Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batela mitongo Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batela mitongo Bana Congo tola mukananu na pangito tala ngenge toko piko bombisa koka bakoko batikela biso Bana Congo tola mukananu na pangito tala ngenge toko piko lingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Boye pena mutuka boye pena na kin etambola pena boulevard ekende pena ba mutuka boye o mutuka to cercle te na Congo bolekisi boye te pardon to boye biloko pe ko tshela motema pe mobimbo ko tala déjà banzete ndenge za santa banzete ya mabe banzete na neboya ko ningana okomona nzete mbila banda tonga tema lokola ekeko bafumi balekaka su te ndenge akala nzala eleka balana madusu ti bakufa kufa sa babimisa bango bango akisasa nde bando abunda bango na bango wuvu na nzela esila bango baza na quartier oka banyao balelaka su wuvu te so bakutana elongi ya mawa ozomona ngoma te natali badossier ya pays mboko oyo soko talango na vérité Congo ndire pumbwa Congo pumbwa ndeni Superstar John la muka 3h30 tala Congo on a place ça en Afrique Congo ebungi on a 3h oui la muka 3h tala Congo ebungi ah bon Congo ebunga ndeni kenda kasoki wapi ozonga 4h45 na tonga la tibisa mikumba OK au moins on a payé moko te mikaka to meka ba ibaki 30 millions vraiment ba ibaki 20 millions la muka ya Congo tambola Congo on a ba trace ate ambongo kobima wate balabala ni so Congo fulu vraiment on a l'état de ma batu nyonso ba koma lo kwa batu ba tala na lo bano polele oyo ozana veni Kasavubu ngambo kuna ezali ngwaka ngambo oyo mbomu tala Kasavubu me komi Kasavubu me komi ya mbomu kuna lupango ezali avetalema soki la deuxième parcelle la gauche na bino après lupango avetalmaka na biso oyo lupango ya lidame oyo lupango ya mavemaneke waka mbomu oyo mbomu na madimu oyo mbomu kuna ngwaka tala nde mbomu komi mai ezala makadamu eza tutu oyo atelemi liboso ya Chwapa Mwaka yango tala veni Kasavubu oyo Chwapa Sendi koma na nebre tala veni Kasavubu nde komi na Chwapa awa Mwaka awa Sendi tala aveni Kasavubu nde komi avant voter yebela eza bapambola biso oyo aveni Kasavubu oyo eleka na Prince Baudouin et l'État président nyonso bayaka na Afrique na Congo bapape balekawa baauto blinde ya Somao banolekawa badefile onosalama dans le Congo amen eza bapambola conseil koya Congo za kwa match ya kwato bopo na 10-0 babizongisa nyonso okoti bana 80 minutes otana na kobandela wapi obana kangana matana kitana chesa bi gogoye baboko bombe na mina la 10 10-0 ba koto balo ba ozo ba binyonso koko te uto motem na kutuma che simba che bando kama na obali na kende na taki na tiko mboko mama sisa tuma ele ça mama pasteur
bato bachanja bamétier bayembi nyonso église bakoma batei batei yango bakoma bachanter mboka ekomi renverse totali koteza nsima te toyao awa makambo eza nde pito pala mboka ekomi baye na contre tika elandani kobeta kobanda na nui ya dimanche tina journée ya lundi ebimisi vrai elongi ya ville ya Kinshasa na bakwa mingi ti sikoyo moi ezokauka te mpo esika ekokende eza te ebongo sali te babidon plastique wana kuta ekoma identité ya ville ya Kinshasa lokola awa tozali na avenue Panzi na quartier Diomi non loin ya maison communale ya Ngiringiri awa mai ekoteli bato na mapango na baboutique moyen ekotambola eza te bato bakomi oblige ya kodinda na mai ya sali te mpo na koyeba kose déplacer bakaniveau boucher erefule sali te na ndenge kosakana te mai nde mai bato misusu kutu bazwi deja bakantine bakomi kopepa awa na mai oyo okoki kotia bwatu enani mpe kitoko na si ya loyenge okoki kokanga ngolo kokamwa nyonso oyo ezali po makadamu batonga na direction ya sosa misala ekoma na suka te batonga nzela likolo mapangwa bato etikala na se moyen mai oyo eutaka na bavenu ekota na bakaniveau malamu eza te yoka ndenge population ya communiqué omone na simbi boye bandeko nyonso bazao soko ke cause na ya mai nyonso eza na avenue Panzi eza boucher po nini bato soki basali badeshe na bango nyonso baboko na kata caniveau wana caniveau wana mobimba ti pesa ina déboucher kuna na rivière mo eza na se wana nyonso eza boucher yango moni mai nyonso mo ekende eza te ebandaka kotonda boye te biso nde to créer yango ndenge moko pe na quartier Nkemi na Lemba Rigini awa pe mvula etiki badega lokola na avenue Kinkoni inonde na ndenge defwa te salite nyonso oyo utaki likolo eye ko se réfugier awa na mai ya solo moye bato batambola malamu eza te bien rato na ye na maboko na market na ye azolinga bima me azopepa nanu mai po ye besika kotia lokolo mapango mosusu deja komi abandonné po mai eboti couche ya vert moye kotia lokolo awa eza te inondation oyo tozoloba on peut dire il y a décennies que to vivre dans la situation catastrophique dû à pont oyo ya route universitaire et a bouché. Non seulement ça, il y a eu des constructions anarchiques au Batbatomi, Bayibi, Kalam, rivière, il y a un moutou et posé biso horrible dégâts. On a pas quand on appelle la ciment, on va pas Bayiba. Parce que Tigi Bongo, il y a pas qui ont souffert de Koufa. Biso tu rappelles la biso tu on pas la biso pas on a on côté la perte on a ataba sali yango tu redindaka pour buka ngodia ba mapango wa mapango wa ibati ko bakoto oyo lakisi ke na Ngiringiri na Lemba notion ekini bopeto nanu ekoti te yango bourgmestre ya Lemba na bourgmestre ya Ngiringiri musala nini penza bozosalela la population bakisa ba députés provinciaux oyo bauti kozala nouvellement élu na parlement population batindi bino eza pona kokende kokanga minoko te to pe kozwa mbongo kasi eza nde pona kolobela bango na bamakambo ya boye talata yo moko bazo vivre na bangungi solo salité moyen kotia lokolo eza te et normal te ekei population bakamwi mama sali échange entre mwana na madesu veut dire aye kosomba madesu atikeli bango mwana na ye jeune fille alobi ake kozwa mbongo me banda kendeki kozwa mbongo ti sikoyo atikeli kozonga te mwana azaka kawana kokamwa bolanda na reportage oyo mwana oyo mwasi bozali komona vandi boye na kiti azali mineur rien ke na kotala kasi azali victime bapara na ye baye kosala ye trop na madesu s'il vous plaît tozali na wenze landa lisolo mama oyo bozali komona ye atekaka bamadesu ya bavariété nyonso mbwengi wandu madesu ya bilbil oyo madesu ya goma oyo ya basoda nyonso atandaka awa nde bozali komona avandi kaka boye atala mama wana aye na mwana na mwasi oyo abima client ye tielanga madesu ya 40,000 mama zui akangisi madesu ya 40,000 mama fongola sak boye alobi na ma client ke mbongo na saki eza te
kasi simba mwana oya mwasi nga na kena madesu comme ça na zelo mbongo banda mama wana kendaki ti jeudi oya ti epesi inquiétude yoka communication bana sekinga bi o mama na ye natangeli ye madesu ake kozwa mbongo alobi sikasimisi okushi batikeli yo mwana balisi bala moko na mtema nanga mabepeza eza nango simple natuni sikotangu nazotangele madesu mwana atelemi azotala yaya kofilme nga na biloko wana nazoyoka en tout cas baacte ya boye ezali parmi baproblème ebele oyo bavendeur ya bamarché bakutanaka na yango akokutana na mutu moko boye aye abeti esfoge amemi ye na mbongo na marchandise abanda oteka ake nango mosusu mpa koya asali esfoge osimba boye ntango otala boye mbongo elimo na saki en tout cas oyo ezali interpellation mpo na bavendeur bayeba kozala eveye na bajara baclient oyo bayaka liboso bamesa kasi kokamwa mama moboti akolisi mwana boye mwana ope vrai chéri aye kosimbisa ye échange na madesu qualité beni affaire à suivre Ekei! balandi ya Molière télévision bazolando sikoyo na baposte ya téléviseur banbayeba atoza na commune ya Kinshasa précisément na avenue Kabamba likamni ntomo bino babengi Molière télévision eza problème ni papa to bengi bino awa Molière télévision moi si oyo bayaki na mobali na awa totsaki moto moko na place ezaki ya koteka mwasi oyo bayena mobali na ye babike non basomba moto batuni moto oyo nana oteka yango ngazaki na ndako bato babengi ngai balobi papa yaka bazoluka moto na yo na ye wana namoni mwasi oyo na mobali na ye soi-disant na mobali na ye soi-disant babike non tosepeli na moto oyo to na posa tosomba yango ngai ebisi bango ke non kosomba moto eza yango problème te tosololi a débattre ti na primo mwasi oyo pazalika wana mwasi oyo pazalaki natuni mwasi wa mobali no abi mobali na ngai tovandaka na ye ndako moko liboso ayebisaki ngai ke babotana ye mwana bafandaka ndako moko na commune ya Maluku apele apesi confiance ayebisi bango ke tellement carburant ezalaki te moto moyen démarrer eza te ozela nasomba carburant et après to démarrer moto tosala check biso mibale na nsima opesaka mbongo toyepe na carburant na ye na carburant na ti la moto na démarrer moto edémarrer ayoki son asepe na moto adéclaré mpe keno ifona somba boyinga na bieza problème te moto eza ya occasion eza ya sika te yo loko osepe nango na eta oyo somba yango babiloko mosusu yo moko osomba o te sava tokenomeka na matina na nsima boye tokomokende moto ekati abike non kita na démarrer namonaka banuke nga na biso ezelaka mata ono te nao balukaka awa alie wana akei kobanda 14h si sikoto ozela ye azoyaka te 7h yango déjà azoyaki ozwi mwasi na ye oyo tobi eske yo vraiment na ye ya solo abi wi naza mwasi na ye nabotana ye mwana tozanda na Maluku toza ndako moko na ye nayebi baparent na ye nayebi papa na ye nayebi mama na ye alabi wa bovanda ne ndako moko akozala esiko te mpo akotika mwasi na ye te akima tozela ye ya koya banda 14h, 15h, 16h, 17h, il y a 3h du temps. Bon, si vous avez gagné pour une association de malfaiteurs ou comment? Oui, papa, tout le monde a une association de malfaiteurs, ils ont bagé na bango basala. Puisque moi si oyo, bah qui nage que ndenge mobali ya kebongo na sima ya sa nini akima. Nde na soi qui avant te ka moto na soi qui ninga ngat na benga qui est tovanda ye assuré moi singa la ndela makamba moto. Qui siko tozana eto kangela 1500 francs la poche. Nde bongo ya transport ba pesa qui est pour ceux qui se toza distrait abima akima ala mbali. Le bango za mbanga te. Vote maman. Bikamni combien de fois? Yena nani? Follow babi. Le bama boli mo le babo. Nani
toke eza ntoke somba biloko nde tobe tokei bango toleki kuna soki eza ndeko soki nani basololi mpe atala ye mpe so moto moko wana boye nde mpe tobimi ndeko azoloba oyo oyebi ye oyo alati pola pembe oyebi ye te omonaki ete lelo namoneka awa toyosuke bayeki kotala awa ntango obima na mobali no na ndako mobali no ayebisaki yo asinga te tobima tokeza ntu osomba eloko oyo oza nango po osangana seke naokena sombaka ya valisi na biloko ya mike esila tozonga na biso ye mpe aye awa soki baprograme ne ya moto azalaki nango tokomika wana po tokita tokeza ntu ye aleki awa aye otala moto awa nde mpe alalaki ababengi ekuna tofandi yaki osomba esansi tofandi akomande biloko bapesi bape biloko nalie na maboko atikelaki oko mbe atikelaki nga eloko te atikelaki nga eloko te nga mpe nazwi biloko nalie nasengi ete da nalie biloko ya bato kopesa mbongo ozelaka so nasisi makambo moto namoni mbongo napesi nafandi nanga mpe babimi bango mibale nde basololaki nga nayebi te nde bakendaki mpe kuna nayebi te nde nafandi wana nazozela ti banda 14 akendaki tisikoyo babi paraît-il eza bachie na bino nde bosalaka mobali aye ayibi atiki yo ntango oyo bato wana bazala distrait yo mpo kimi na ndenge na nasala yango te mais sikoyo na miniti oyo aza na miniti oyo place aza nayebi te oza na numero telefone na ye te naza mpe na numero ya telefone na ye oyebi mpe bafamille na ye te bafamille na ye oyo nayebi baza na malu na miniti oyo nde yo koloba nini na likambo oyo tomoni mobali ayaki koyiba na mwasi asundoli mwasi eza baje na bango basala na bato ba moto atiki mwasi na malewa kamata na moto akimi nango bata moto balongola bango kande baloba balongola bango balongola bato ba moto bango nyonso balongola bango babaje oyo eleki conseil nini opesa mibala boye bobotina mwasi mwana epi ozotika na bariske ya boye ye alobi babota mwana moko eza nde bariske yoka eza bariske ya bana basi biso bana basi tolii kokudanga na tolii kodemande biloko tona nzala ye mpo na dino ye mpo na dino tonde mpo na dino soki ezalaki malewa te ye mpo ezali na nzala te balingai bayiba moto te yango wana basala nini beya bayibi moto soki alieki mpo na bango atondaki biso nde totikala kosenga oke na restaurant tika ye moko afuti facture na ye apres yo olie biloko